Bonjour, bonsoir na peuple congolais. Wabino Molobeli Mboka, sentinelle, il y a RDC l'unique. Et le président, il y a parti politique la sentinelle. Nous sommes au sein de la macro-opposition. Otobengi na lopoto, opposition indépendante, dont je suis le géniteur et le chef de file. Na yeli susu pona kosolola mayezo le karamboka. Na fongoli parenthèse. Na 97, 97, af de la koti, bayebi musalate, bazalaki na ba expertise ya biso banamboka. Je suis criminologue de formation. Tosali musala na demiap tangue bandi. Détection militaire des activités anti-patrie. Le directeur général, c'était le général Sikatenda. Tomema et pas à Laurent Désiré Kabila plan Oyo Balingi Kobomaye. Mais Ayoka Kibisote. Joseph Kabila avec les Rwandais, lui aussi est Rwandais, Batindi, général Sikatenda, Kunana Kindu, et Sikamboka Nezali. Peuple congolais, Oyo demia pasali eza makambo soni. Kokanga mutu ezalaka planifié. Kosala makambo nyonso ezalaka planifié. Babongi sakayango. Demia pakangi Salomon. Oui. Bakoko kangaye. Ceux qui baebi ki asala ki likambo songolo pakala. Mais une semaine après, bakeko fouillé ndakwa patron ya Salomon. Ndakwa Salomon na Katanga na yama campagne. Une semaine après, très cher président, oyaza numéro 1 ya demiap na ba union sur na demiap ba yebi service à renseignement. Ba yebi ata musala mukete baza kolia mbongo ya l'état ya pamba. Car bokangi mutu la même nuit ou le même jour Bokiti boke kofouye. Bango bakeye lisusu na ndaku ya mama ya Salomon. Mais na vandi natali peuple congolais bateau ya demiap bayokisi service Sony. Je suis un ancien ya demiap. Na sala na demiap na 97 tango bandi. Avec notre directeur général général Sikatenda. Oyo makambo ya Sony pe makambo bosoto. Bosali ba investigation. Boye bisa mokonzi mboka. Boye bisa population congolaise. Nini bozwa ki na ba investigation ana. Libungu tulu elokote. Boye bi misalate. Tendai oyo zo kamba demiap oyebi musalate. Oyo nyusu bozwa na demiap boyebi musalate. Biso mototo lakisa Laurent Désiré Kabila balingi basala coup d'état. Kaka Joseph Kabila oyo motema mabe a balongoli biso na demia batindi biso na Matadi. Ville Matadi ezalaki bataillon. Et comme province Mobimbe comme brigade. Le deux Congolais oyo bazalaki na port ya Matadi. Na pona kosala na compte demia ezalaki ngayoyo Mosali na Nzambe na mndeko atika biso Freddy Jikonjo, neve ya Yolo Medical, Dr. Omanga. Entrée principale à Matadi eza Ami Congo. Toza na deux sorties. Sortie à Kinkanda, na sortie à Venice. Sortie à Kinkanda eza pona ba conteneur. Sortie à Venice eza pona ba mituka. Toza là qui les deux responsables. Bitumbo bokaki na 98 ekuti biso na Matadi. Biso toyebisi colonel wazali commandant second ba avion ya ba Rwandais longwe Kigali eye na Matadi tobwaka batone ya ba essence toyebisa kabino. Bako kitawapi na Kitona. Ba tosali repli stratégique. Général Iya Vatika Biso, Yenda Zalaki, commandant la première région militaire, Kuna na
quand kokolo to tie barrière na mitendi wana za kolakisa bino batademia pia lelo boyebi misala te to tiki couloir po banguna baya bakomi na aéroport to préparaki bana njili bana masina balie pau baleki mbeka bakatwi tendai oyebi musala te na kati opposition indépendante bandeko basalaki marche bazana opposition républicaine biso toza na opposition indépendante na sengi na mokonzi ya mboka kolongola tendai kolongola oyo aza na mutu ya maison militaire général Tumba. Ce sont de pro-Kabila, de pro-Rwandais. Mokonzi zala prudent. Bato baza batute. Bato baza babomi. Bokangi mutu, oui. Bosali na ba déclaration, oui. Mais boye osala perquisition une semaine après. Boye bi musala te. Boye bi musala te. Boye bi eloko te, monsieur Tendai. Bino nyonso bokende kosala ba perquisition epa ya Salomon na mokonzi ya Salomon boye bi eloko te. Boza kolia mbongo ya leta pamba. Mokonzi ya mboka président Félix Tshisekedi Mobutu achaka mbongo mingi na service à renseignement. Achaka mbongo mingi na armée. Basoda na biso bazwa formation militaire, basusu bazalaki ba pilote, basusu babima ba breveté d'état-major, basusu bazwa ba formation militaire partout. Mokonzi ya mboka zala prudent. Tendai ayokisi ba service ya renseignement soni. Ayebi eloko te. Oya sali eza soni. Sikobo ebisa Tendai pesa président de la République rapport. Pesa numéro 1 ya CNS rapport. Nini bokuti na ndaku ya patron ya Salomon. Nini bokuti na ndaku ya Salomon. Nini bokuti na ndaku ya mama ya Salomon. Une dame de 85 ans. Mais non. Soki moto azali moyibi. Tokene na hypothèse ali balingi basala coup d'état. Oui. Balingi basala coup d'état. Bakobomba biloko oba ya mabe na bandaku na bango NON na majuscule. Bakobomba biloko mabe na ndako ya mama ya Salomon NON na majuscule. Boyebi musala te. Yango biso au sein de la macro-opposition. Toko sunga président même tozan opposition. Ça, c'est la nouvelle classe politique. Président Aza ennemi na bisoté. Président Azali, Félix Tshisekedi Azali adversaire. Toko sunga mokonza mboka. Ba service à renseignement ANER, DEMIAP, ba yebi misalate. Ce sont de pro-rwandais. Tendai Azali soda oya natango ya Kabila. Général Oyo azali na maison militaire très cher président Tumba natango ya Kabila bolongo la kabato ya boye président biso tozali na nouvelle classe politique. Notre devise au sein de la macro-opposition c'est le Congo avant tout. Soki mokonzi mboka asali malamu tokoloba longonia. Soki abimi libanda tokoloba ezalaka boyete. C'est ça la démocratie. Mais au Congolais, il y a basse classe, oui j'assume. Quand le président Félix asali malamu, soki batu tondimi, ah yo komi boy, baza ba Congolais à basse classe. Bato ba banda démocratie, ba beta Macron bata nakati ya foule. Tomoni ba opposant ba sepela kite. Marine Le Pen a sepela kite. Bobeti Macron bataille en opposition. A le but de sepela kite. Mokonzamboka tomoni Godin Poi. Institution provinciale ya ville ya Kinshasa. Na exécutif. Jantini Ngobila. Bango nyonso mibale na kati ya union sacrée. Basali bosoto. Après, baye kolakisa biso vidéo oyo ya réconciliation. Godin Poi na
Ngobila ba mérité kozwa etumbu po basali bosoto tolanda yango botala miso a Godin Mpoyi. Oui, nous sommes le 8 juin 2023. Le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur ont prouvé une fois de plus qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'exécutif et de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Donc au top de la ville de Kinshasa, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il y a un problème, très cher président. Au sein de l'exécutif, Moto a gouverné Malamouté, Ngobila. Au sein de l'Assemblée provinciale, Godin Mpoyi a gouverné Malamouté. Très cher président, vous vous souvenez que Moutoyo Ngobila a boma Zandu, 3 ans yango, tokomo kedeti na 4e année. Zandu a bomi, Congolais aliaka lelo lobby, soka bimite a koliate. Ngobila a une opération 0 trou à Koki Angote. Kini propre à Koki Angote. Ngobila, nous sommes bons na gouvernement. Na gouvernement, il y a Zolia. Ngobila a une opération coup de poing. Yako bukaka bandaku. Lelo yo na ye président assemblée provinciale balembongo ya l'État. Kinshasa izana bosoto. Ngobila, Godin Mpoyi ne font rien. Bango nyonso na union sacrée. Ba fingisi union sacrée, monsieur le président. 2, ba fingisi gouvernement. Ba fingisi kombo na yo. Yango biso au sein de l'opposition indépendante, tosengi ba mesure moko disciplinaire. Tosengi mokonjamboka o suspendre Ngobila, o suspendre Godin Mpoyi. Bazana bamiyibi. Naza na ba preuve. Monsieur le Président, Naza na ba preuve. Rappelez-vous dans le Belo di Kamboya, François Béa. Monsieur le Président, le lot François Béa na yote, na lobaki longola ye. Rappelez-vous na ebisa di Kamboya biselele, le lo biselele azana yote. Monsieur le Président, nous, au sein de l'opposition indépendante, dont je suis le géniteur et le chef de file, Tosengi Nayo Olongola Godin Mpoyi, Olongola Jantini Ngobila, Kinshasa zali miroir ya République. Comment 2 membres ya Union Sacrée bazo bomana, bamoni ke basali mabe, baye kosa la force réconciliation, nazali na ba preuve. Monsieur le Président, Oyo Ngobila za muyibi, nazana ba preuve. Oya Godin Mpoyi allié plus de 7 millions, nazana ba preuve. Oya Ngobila asomba libongo ya monsieur Ngulu, membre ya MPR auti kotika biso. Libongo ya monsieur Ngulu eza sima ya Inibra. Libongo ya monsieur Ngulu eza na soko uti na gare centrale ozo kende vers Afrima eza quelque part wana. Asomba yango monsieur Ngobila na compte ba Rwandais. Ba pesa na famille Ngulu 5 millions, ay ba eko bakisa 2 millions, mais ya somba yango na compte ya ba Rwandais na 15 millions de dollars. Asepelaka te lolenge okanga mbanda na ye po mwasi na ye na mwasa biselele leki na kulutu. Alobaka mabe po na yo. Moto yazalaki na mai ndombe Ngobila. Abomisi batu na Yumbi. Opération Mombondo. Yena zombie. Azo tambola na ba garde républicaine. Yé soi-disant chef coutumier. Mais chef coutumier akabe ya kamwanga atambola na ba garde républicaine te monsieur le président. Biso to yeko déplorer makambo ezoleka entre Ngobila muyibi na Godin Mpoyi muyibi. Esengeli to sengi na yo garant de la nation. Otala likamboyo. To sengi na yo demia pazo sala musala malungate. Ba pesa yo suite ya perquisition. Chez une maman de 85 ans.
soki mutu alinga sala coup d'état akobombisa biloko na ndaku na ye ma campagne na biloko ndaku akobombisa biloko na ndaku na ya Lubumbashi te pa patron na ye akobombisa biloko ya mabe pa mama na ye. C'est la preuve que Demiap tenda ya numéro 1 ya Demiap a yebe le côté. C'est la preuve que des soi-disant investigateurs ba yebi le côté ba memi le côté biso to yeko déplorer yango. Nous sommes là dans la nouvelle classe politique. Ceux qui président de la République au Sali Malamu, Tokobe Telo Maboko. Ceux qui au Bimi Libanda, Tokoye Bisayo, que Ezalaka Boyete. Aux ennemis na bisote. Aux Congolais. Le corps la bisote aux Congolais. Être dans l'opposition, cela n'est pas synonyme des ennemis. Tous la micro-opposition, tel le corps la bande de opposition républicaine. Nous sommes au sein de la macro-opposition. Le Congo avant tout. Topeki seki baninga na oetali marche basalaki na tolobaki toboyi makile tanga talelo ba dérapage talelo makambo ekomeli basusu lokola Salomon soki ba yo kakabiso même ba be abandeko mosusu na kati opposition tozali ba yo kakabaninga te tozali na opposition misatu opposition radicale opposition la macro opposition oyo nga nazali kokamba opposition indépendante, tozali sous une opposition républicaine au baninga bazoko kamba. Ntoyebisaki bango basa la marche contre l'agression rwandaise, pas contre le gouvernement. Mboke zana bitumba bino bozoke ne kosa la marche contre le gouvernement. Mbongo mati, dollar et mati, insécurité, mais le pays est en guerre. Et ils sont pour les élections. Mais nous ne sommes pas pour les élections. Et j'en profite. Ici, je parle maintenant. L'étiquette n'a mis balé le la prophète. Rwandais, Kagame, Joseph Kabila. N'a opposant Oyo Balingi, Este Kende. Este Kotikala Kokende te. Nakolo Baboye, Oya Boseka Seki. Mais vous publiez vidéo na sala en 2021. Lelo, tout ce que j'ai prédit, mais la zolo balelo, c'est un dimanche. Goma et Kotikala Kokendete. Dieu confirme la parole de son serviteur et accomplit ce que prédit ses envoyés. Mboka na biso e Kotikala kozala balkanisé. Bao bazolo bake Félix a balkanisé Mboka, bozami tema mabe. Balkanisation ya Mboka est un article 217. Moutasalango Joseph Kabila. Balkanisation ya Mboka est un article 217. Et le binini. Tokoiko tika eteni na biso ya eteni ya Mboka na biso. Une partie ya mabele ekende pona kuluka kimia. Constitution wana. Félix Azara président, c'était Joseph. Lelo Kongola bosani mabenyoso ya Joseph. Aboma Matungulu. Aboma général Mbunza Mabe, Aboma pasteur Lukusa, Achela pasteur Coutuno Poison, le lois Abeli AVC, Babosani Nyonso, peuple congolais, PPRD Ezali néo-nazi, PPRD Ezali néo-nazi, Joseph Kabila Ezali nouveau Hitler, mais Oyazolo pour Joseph Kabila azali monguna ya Congo pe moloki pe mobomi mokonza mboka ezalaki oyo nalingaki na partager na peuple congolais particulièrement na yo. Demiap a failli à sa mission. Tendai mérite ya kolongola ye. Demiap a sali eloko te kokende ko perquisitionner. Après avoir arrêté Salomon, après une semaine, beaucoup de perquisitionné et ça l'a raté. Je suis un ancien de Demiap. Tu bandit Demiap avec le général Sikatende. Je parle en conséquence des choses. Un officier à renseignement, pas un agent. Ngobila, na Godempoy, Baliembongo.
basali soni Kinshasa eza salite zandu yango yo alobaki avant mandat na yo sila asali lokote abuki bandaku ya batu. Ngobila ne mérite pas être gouverneur. Monsieur le Président, Ngobila na Godem Poi tosengi bazala sanctionné. Comment deux membres ya Union Sacrée bazo potana baye kosala biso ba comédie réconciliation. Baza réconcilier. J'ai de preuves. J'ai de preuves, Monsieur le Président. J'ai de preuves, Monsieur le Président. Ezali mascarade. Ngobila azana dan contre Godem Poi. Godem Poi yepe azana kanda yangobila. Botika ba théâtre. Mandat ya l'État et silaka. J'ai de preuves. Mokonzambo kalpona lelo nasuki. Peuple congolais goma egotigala kokoyate. Peuple congolais bako bimaka na mboka na biso. Congolais to lingana. Congolais to zala bomoko. Bino boza na pouvoir. Biso toza na opposition. Toza bandeko na bino. Biso pe toza na opposition. Bino boza na pouvoir. Boza bandeko na biso. Au sein de l'opposition indépendante, notre devise, le Congo avant tout. Le chef de l'État n'est pas notre ennemi. C'est un adversaire. Asali malamu tokondima. Azamutu. Abimi libanda. Ya constitution tokoye bisaye. Yé fois landa constitution. O eza conforme pe. Alanda article 217 D. Bamsusu bazan tout autour de vous. Baosala musala malamu. Mais basusu lokola batendai. Ba général Tumba. Ya maison civile. Ngobila. Ba Rwandais bazo kota na libongo. Ya ngulu matin midi soir. Bazo uta Brazzaville. Ba Rwandais. Batondani na royal. Pona nini koluka shit na yo. Ngobila. Na moto akutana na yo mbalebele. Soi-disant chef coutumier Fabrice Zombi. Akomi koteka na mabele ya bateke. Yo lobe oza chef coutumier ya bayaka. Okomo teka ba mabele ya bateke. Chef coutumier ya bateke azate. Ozotambola na ba garde républicaine. Au lobby que tu es un roi. Au Congo, il n'y a pas de roi. Nous sommes une république. Le président, c'est Félix Tshisekedi. Roi. Au Congo, à l'époque, on a connu le royaume Kuba. Roi Yabakuba, royaume Congo. Yo royaume Yabakongo nyoso. Oza roi. Ton père n'a jamais été chef coutumier, ni ton arrière-grand-père. Mais Azali soutenu Nabatoumoussou Bazan la présidence, comme le général Tumba, vice-premier ministre, ministre intérieur, Keba, moi, na mobalo azani ngagate, azape chef coutumier. Tosengi na mokonzamboka, atala likambo angobila, atala likambo ya Godem Poi. To proposer yo au suspendre ye, bango mibale. Nous avons des preuves. Tozana ba preuve, ba liembongo. Tozana ba preuve, ba lingi na bango yote, surtout ngobila. Oye demiap esali musalate. Demiap esali bosoto. Ce sont des pro-Kabila, des pro-Rwandais. Pour la loto soukisi, tokuta inambalasi ma peuple congolais. Merci beaucoup. Merci.